Pona émission on a salaki na mama Anto, famille ya Evi, na moni bachelinga commentaire, balobi ba audio na yokaki, eza mama Anto te, eza lokuta. Bandeko, nga moko pe nalandaki na Shemo Konzi, na moni ndenge président Tony Guerre a expliqué yango bien ba audio wana ezalaki mama Anto te, nalandi penza bandeli ti suka émission tant penza na tiaki pe tant ezalaki na yoki yango penza très bien na comprendre pe ke ezalaki mama Anto te, eza nango kaka basara tola bango moko basali bongo. Bote bapapa bamama bandeko, mbote barando na barandonnette, bote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te, bote ba jeune garçon na ba jeune fille, bote bana mike na ba bébé, bote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, après avoir kolanda émission ya président Tony Guerre, mbala moko na comprendaki ke mama Anto azali te na bodio wana. Et puis namonaki ke soki président Tony Guerre yaki na émission na Shemo Konzi, alandaki pe video na ngai, yango émission wana esalamaki. Namonaki yango asalaki yango na urgence pona ko prévenir oyo ezali acte moko ya bien oyo elakisaka force ya la Chine pona ko faire comprendre bato likambo ntango ezali ka urgence, voire même titre wana ebongaki batia ta bosolo te me batia urgence alerte po wana elaki ba alerte bato po émission wana alerte tout d'abord nga na uta kosala émission alerte nga alerte pe bato mosusu o baninge basala même émission ke ngai. Alors bandeko, comme mutu normal oya comprendre ke ezalaki mama Anto te, te nga nasalaki émission fona longolango ezala te ti sikoyo, me ngai natiki yango. Natiki yango pamba te parce que nazwaki pe ide ya kolongolango, me natali bato wana kaka batie audio mabe, bango pe kaka batiaki audio ya solo, Evi azoloba. En tout cas, tango natali kaka bango batiaki audio ya solo oyo Evi azoloba, oyo ebalolaki nga motu ndenge kaka audio oyo nakanisaki mama Anto ebaloli nga pe so motu
nalobi te nakolongola yango te eza erreur te eza tic-tac eza stratégie eza bel et bien porte-parole ya Mama Nto alati Mama Nto tout d'abord eza na ntina koraisonne mingi te libala apesi kofi nango nga aza Karine Mokonzi te naza mpe Arieta te naza Papa Robo Karine Mokonzi ayebi ntina alingi problème te na famille ya Evi nga mpe Papa Robo nalingi problème te na papa famille ya papa Evi me bango balingi problème bongo te balingi problème bayebi kaka ke problème na Karine eza liwa bayebi yango mais bon bazomeka na bango mpe mpo bamekaki batindi mongongo ya audio ya Evi ye moko atindi ale balobi bapiégeaki ye donc batindi audio babimi victime siko basali bakalikile batinda audio ya Mama Nto bazoyoka mpenza na ye moko Karine Mokonzi modèle azokontinue kovalorize Mama Nto na famille ya Evi alors nandimi te bakoluka baya lokola baganke en plus explication nazopia kaka na bino na bango explication eza te na bango explication moko eza te surtout makambo na lobi mpo na Mama Nto nalobeli bango botali titre te oyo eza na miniature frappe chirurgicale boyebi chirurgie non baopération ntango basalaka ya appendicite ya motema bakalikila yango bien moins d'erreur moto akufi nga mpe nakalikilaki émission wana bien eza frappe epuis nayebaki eza Mama Nto lokola mpe eza ye te naza kaka d'accord bazwa frappe wana bazwa yango mpenza bien ekota bango mpenza ntina mikuwa ekota bango mpenza mbibe bien pilipili na mungu ekota bien libala ekufi ndenge wana te baza na koko tindi bazoloba te mpo bani babien éduqué non baza na biloko ya kobundela te baza na biloko ya kobundela te boniko bandeko bozo informe nga nasengi bino merci eya très bien émission mpe ya président Tony Guéret nasengi ye merci na ndenge informaki ngai mpe na misengi nga moko merci ndenge nalongoli yango te mpo soki nalongolaki émission wana mbe sikoyo nazolela mais de toutes les façons naza mpe na message ya kotindela bango ça dépend na bango mpo deuxième frappe chirurgicale mosu ekoya eza nango kopopula te eza mpe rando te eza kaka opération mpo bazala en forme ntango batetaka bato appendicite
to maladi nini bopere yo pokoma bien no ata préopération ozala na badouleur okosentir mwa nzoto bien te mais après okoma bien okosentir très bien okotambola kitoko ndenge moko bango frappe chirurgicale bazwi bakozala na bango guéri mpe bakomibatela nde mpo te baka oyo ya lisusu te mpo ngai na salle d'opération nazoprépare toujours baintervention libala ekufi nandimi teke modele ekabwani ezosenga mitiere nandimi mpe te baozala nde bazalaki ye bongo te bandeko bakabwani libala esili sikoyo nini kozala calme oningani moke frappe de toute façon elobi président Tony Guerre tosala tofocalize na oyoyo baprograme asika Karine Mokonzi azobanda garde midi tozali mpe focalize wana poso tozalaki focalize te mbele rando ezali mais oyo eza rando te au contraire tozobongisa bango opération mpo bazala forme mama anto abatela kianto na ye evi abatela koko tindi na ye abatela mpe camarade na ye bazosala mokusa mabindi nakanisa eya likambo ya grave te wana eya mpe ya likambo ya grave te me moto akoloba lokola lobaki pa ya mura pie bodio donc bazali ensemble na evi kaka poso bazalaki ensemble te na evi bandeko bondimela ngai mbele si babengaki mura ya na poto te atia mpe nimero na telefone ne wana bakobenga ye tika koluka makambo na nkombo na biso atala ye alobi ngai te ngai nayambaki moto bakoloba efalo kata ye na nkombo na biso te wana ya biso te memura abimisaki mongongo ya evi ye moko evi adiskite te atie makelele te eloko te ntango aninga koloba alobi bapiégeaki ye do amimi victime atiki ne mura siko Sara Tola ye moko alobaka ye mpo abimisa audio mpo aloba likambo fo azala sire atunaka deya na sese do Sara Tola ntango atia yango aza na kati ya circuit wana bayebaki moto akoloba na konti ya mama nto bayebi peke mama nto aza courant bakolobela nkombo na ye bayebi peke evi azo courant bayebi peke koko tindi akosalela bango code ya mura eokende pa mama na bango na Kinshasa code ya Sara Tola eokende na compte ya ONG avant baméricain to ba partenaire na ye bakange mbongo wana
Mais bon, biso, tozali apona garde midi. Biso penza garde midi nde, ekende. Karine Mokonzi, asala garde midi. Garde midi ozana. Chez Mokonzi, eza chaîne à télévision mobimbati. Eza chaîne mo téléphone à télévision. Karine Mokonzi alobaki. Chez Mokonzi, ekozana radio nango. Na ba radio ya poto, ya TF1. Ba radio, ya Vivacité. Bomona opinion belete. Bomona bat basiri karate. Bomona bat baganga rate. Bomona ba polémique tena barando. Bobeta gasiko. RTB. Hein? Télévision ba belge. Bobeti Vivacité, Bruxelles Toliège. Barobenga bato apia opinion na makamuna ba. Bao baro siliga baoza. Bao baro kata bango baeli. Bao baro tika baloba baeli. Karine Mokonzi bao sa radio. Na garde midi. Eza na modèle ya émission nango oya bando yamba. Kaka na chez Mokonzi wana. Programme so ezali. Na programme wana. Ngala koyaka na ba frappe chirurgicale eza rando te. Eza peka pona evite. Ekozala pona yabe. Ekozala pona Maria Tumba. Ça dépend où ya adingi ba opérer. Ndengwana te Merville. Na Merville andimia. Atoka pa na ngai oya koloba. Ezala mamanto. Ezala mamanto te. Atoka ezagaye. C'est tout mungongo liboso bandaki wana. Ya yemoko. Leader na bango. Alors, tala, mutambo wane, nga papa robonde gozo angate. D'après bino. Muto pinaza na choc, nga fono opéré. Yesi comme ta olexanga modèle à opéré. Alors bananga tena suina nga choc te. Bango baye, bazui frappe chirurgicale. Et Singapore. Ba frappo babetaga, boy bien non. Kinjal. Et kende mbalamo. Et saganagate. Babenya au poignard. Bambeli opération. Bon. En tout cas, maman Tobi Segozali. C'est pas une émission en est. En tout cas, c'est numéro 1. Attends, on a commis numéro 1 T. Deuxième, nangonde. Non, comme deuxième. Frappe chirurgicale. Nayebi. Bozo compter dans la baronne. Avec Sangay. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandignon so, ya Elengia Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à Fanny sur Elengia Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengia Komba Congolais TV vraiment. Amour la chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc on va accepter la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzamela ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko le katesana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV.
Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya elengi ya komba. Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, elengi ya komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya elengi ya komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na kelengi ya komba Congolais TV vraiment. Ngamu na zana chaîne de qui toko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba ça mtalongo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, elengi ya komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya elengi ya komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na kelengi ya komba Congolais TV vraiment. Ngamu na zana chaîne de qui toko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba ça mtalongo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.